Vous informer, c'est mon souci majeur. Nalinga mingi na ya ko informer bino. Ce qui sujet zali to solo lango to geda na bino ba abonné ya Bibi Chubombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, je sais que ça va aller par la grâce de Dieu. To lo binza mende liboso. Nzambende mokonzi. Voilà. Ceux qui n'ont s'abonner à la chaîne Nabiso, mbala nao ya liboso, surtout, soit qu'à 30 secondes au côté, au s'abonner, et comment ça n'a été que cliquer dans la notification, on a pour anytime émission côté, aux à l'averti. Like na yo, nde pe sabiso le sous courage ya ko partager, en fait ya ko sala émission ya ko lukela bino ba information, ya ko en tout cas ya ko servir bino parce que ko loba bo pesa musala, c'est tout un travail. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Ba like na bino et ko sala biso vrai kitoko. Merci beaucoup. Voilà. Les autres toujours le bel sujet à pasteur Patrick. Na sala qui émission dernièrement on a un sujet il y a pasteur Patrick Boebi histoire ndenge zalaki ba opi ba yebite na mekampe ko relater un tout petit peu pasteur Patrick aza pasteur abane ko évoluer bon na yebite mingi na Congo na nomona en fait na azaki en Afrique du Sud azongi Congo nde akendaki Angola et puis à États-Unis. Elle a commis aux États-Unis le premier jour où il a commis aux États-Unis à bandi malade. Azo kalibumu pasi à un hôpital, l'hôpital ba ibisi que non en tout cas on a cancer ya colonne. Ba kei ba bimisi mai na libumu wana nazo répéter histoire pour na bateau ba ibi histoire ote première fois ba kota batala et ba ke ba checker na libumu na ye ba moni ke do ba mai ya salité bande ko bima na libumu ba déclarer que azana cancer ya colonne. Hôpital les ongisaki balobi moyen ba traiter ezate atikali na 1 mois ya ko vivre wana selon les docteurs et bazongisaki na ndako bazongi na ndako bazaki ko zo contact mo ya Israël babi que non bako biki ça y na médecine en fait bon c'est les bakisi moko mais bakisa na c'est trop cher et ko coûter presque $9,000 et alonsa ki cagnotte na ba TikTok ba réseaux sociaux azwaki lisungia ba tumbongo azwaki et salaki $13,000. Mais malgré na traitement abandé kozwa et koka kikaka te donc abandé ka ko se rétablir te quoi abi moi voix ezongaki mais santé ezalaki ebandé ka ko tungisa ye a se rétablisaki no kité donc santé zaka bien te et ayako décidé azonga na Congo azonga na Congo avant akena aux États-Unis akena ki l'église moro boye ba prière ki pe pona ye ba prière qui pone on dirait wana maladie banda ko tananga mo pe na comprendre te mais nako yokali solo nga na yoki avant akena aux États-Unis akena ki l'église moko boye ba prier pasteur ayebisa ki ngande na nzambe ngane na ko bikisa yo mais abika kité aki États-Unis premier jour akomi wande maladie bandi et bomoni na santé bomona kaka photo wana santé na yendengeza eza bien te azoko ko lobate. Dans histoire eza yango wana azonga ase décidaki azonga Congo et pour l'instant azana mama yemo malgré mbongo azwaki ezo permettre kaka te bino boyebika mama yemo baka oyo eza baka moko il faut quand Nzambe intervenir msiko to moni ba commentaire ya bato belé to solola na bino naninga mpe to let's talk to solola to yekela bena ko boya na to solola. Normalement, nous avons ça parce que tout le monde bato belé basali ba live, ba lobby, est-ce que zalaka, bato balungaka Congo, ba ki poto, wana selon bato ba différents points de vue à bato. To solo lango together na bino botika na ba commentaire. Bato ba lobby que non, tout le monde a bato balungaka Congo, ba ki poto po bazwa soin. Mais comment papa Patrick a kolongwa na poto azonga Congo? Est-ce que zalaka? Oui. Ngana koloba soki kisi ya mindele e koma pe na suka. Soki simbite ba mekana kisi ya kibukoko. To longwa na sur le plan physique. Soki simbite ba kenda na kibukoko. Kisi ya bokoko pe eko bikisa yo
koleka kisa mundele ne papa Patrick a se décidaki azonga na Congo. Noki bato be balobi ke non makambo papa Patrick o eza biloko mo eza spirituel eza charnel te. Pour ceux qui ezaka charnel et ceux qui ezala charnel na ba kisi oya zui na ba kisa bokoko azomela alingaki abika. Et puis to mona ki la fille moko bo na TikTok wana salaki ba émission afinga kiye alobi makambo azosala neza lukuta zo escroquer bato mbongo. En tout cas celle qui est passé celle qui peut vidéo nga pe nazaki choqué comment on a état d'âme ya papa Patrick parce que c'est une personne onga na yebi na solo na ye ayebi nga pe bien afanda na Afrique du Sud ayebi nga très bien Bibichou Mbombo Plasma ayebi nga pe na yebi très bien ba benga ke Patrick Magnor nandenge a commis pasteur moi en fait j'ai appris ça récemment qui a commis pasteur voilà. Donc c'est ça. Comment on a yé nanou osa choqué. Ce que osa muto yé bakaye na kala nenga zalaka. Ah mobali mobali. Aza mobali. Azala en fait aza mobali santo azaka na ona kala so moni na ndenge siko ondimate. A komi koko mbala moko a changé mbala moko. Donc ça fait très mal. Ce qu'on a ngi to sola pena bino, to solo la nanu na bino. Et ça, la a soulevé ce sujet. Papa Patrick, et là, oye akoki kosala. Il faut assez ngabolimbisi. Il faut, et il y a d'autres pardons. Il faut se ngango publiquement. Pour nzamba bikisayo. O kozala ozani lo kosala. Osala mutumo mabe alakela yo aloba na yo mabe tu dois confesser. Oui, il y a d'autres choses. Tout le monde a bongo hein. Il y a makamususu donc intervention nzambe to nzambe aotalo na misu bo sambele simba te nzambe recommandé yo tu dois confesser parce que nzambe akotika mosali na yete ozo comprendre nzambe akotika mosali na yete tina ba niveau wana selon batu dazo pesa ba point de vue ya ba au fait batu comment ba réagir quoi to solango na bino bandeko nangai et ça la passe et ça la passe au moni il y a d'autres choses ma musu to salaka ma be mususu to salaka to futango kana se oui on peut dire que non nzambe kita biki sa nzamba kosunga eza na batu mususu to blessa na vie eza na batu mususu to sala mabe na vie. Il faut to mekampe ko sala babenga ngo nini rétrospective na yebdi so na lobby ngo très bien hein na yebdi so na lobby bien o mekampe ko tala en arrière vie na yo passé mutu nini batu nini oyo blessa mabe nini oyo sala batu nini oyo choka eloko mutu nini oyo zwa il faut to tala na sima. Parce qu'il y a d'autres choses, je vous dis, au balobaka tous ces pays ici-bas. Zambe nangoya, aza zambe miséricorde. Oko salamabe, zamba pardonner yo. Mais les conséquences, tu dois les payer. Pour la conséquence, moto fout ta conséquence na oya sali. Si on sort comme mon mosala nzambe a commis na niveau ya boye. Oto benga ngo eza humiliation. Tokobenga ngo nzambe azosala makambo na ye po ase glorifier na sima tozobenga ngo témoignage tozobenga ngo punition tozobenga ngo nini oui mais pas jusque là mais pas jusque là mais pas jusque là ça fait mal biloko ekomi spirituel oui. Le cancer, il y a des maladies, ce sont des choses démoniaques. Surtout qui na plan spirituel. Et ça biloko moko ya kindoki. Et ça biloko moko ya ka. Et ça ba maladie moko ya mystique, et ça ba maladie ba cancer, il y a ba sida, ba maladie moko ya makasi. Et ça maladie et la maladie moko, je vous dis, c'est une maladie moko normale. Siko biloko bongo bandeko. Biloko bongo. Il faut qu'on luka ko yeba.
parce que ceux qui médecin biso et simbate médecin sans embêter médecin sans embêter à quoi biso et simbate mais ce qu'on look spirituellement oyeba source ya maladie na yo et outil wapi pour le niveau ya pasteur Patrick ndenge azawana eza biloko mo spirituel so basambeli makasi soki afongoli motema ne parce que eloko eza wana il faut afongola motema na ye il faut papa Patrick afongola motema na ye aloba soki eza makambo koloba aloba na sala mutu boye mabe na sala mutu boye mabe na lia mbongo mutu boye na décevoir moi soyo na sala boye mabe donc abanda ko sala repentance sincère oui pour soi fongoli motema sali repentance sincère nzamba za capable parce que loko mususu okokende médecin ebiso c'est fini mais nzambo aza likolo ako a changer makambo médecin parce que nzambe nde mutakela médecin wana ako changer système bala moko à se rétablir eza bato mususu bakufaka akangi motema eza bato mususu ozomoni ao souffrir wa tolobaka en général mutu mususu ozomoni ao souffrir boy oyebi te peut-être eza punition ya nzambe eza frappe ya nzambe nzambe alobi yo en tout cas nakolakisa yo nakolakisa oki nga naza nzambe mutu mususu mpe akosouffrir boye eza innocentement aza na ye innocent ayebi na eloko te donc ezali maladie ya maboko ya bato bakobwakela mutu moko aza na innocent parce que makambo eza compliqué po tokoloba na mutu boto oyokele mawa or ke ye moko aza cause ya baproblème na ye mutu mususu bokomona ye boye peut-être mpe eza ye te mutu mususu bokomona ye peut-être mpe eza ye te bazofaire souffrir ye babwakele maladie moko ayebi mutu na makolo te ka likolo ya kimotema mabe ya bato donc na ka ya pasteur Patrick eza soit eza na mutu moko azo faire souffrir parce que biloko mususu tokende yango spirituel ce médecin biso que ça ne va pas eza makambo moko eza spirituel donc il faut bakende baluka basala nzambe ndenge aza mosala na nzambe oui okoza mosala na nzambe Job azaki mosala nzambe te mais nzambe atika ye nzambe atika Job anyokwama nzambe anomona te ke Job anyokwama siko il faut koyeba qu'est-ce qui fait que osoki oza na problème moko etelemeli yo oza maladie oza situation moko difficile il faut soki oluka situation difficile wana euti wapi nde papa Patrick aza maladie boye eloko il faut aluka source ya maladie na ye eloko nini esali ke abela koma tina niveau boye aozwa batraitement ye mais il y a pas de changement il faut aluka ayeba aluka a réparer s'il y a réparé wana il faut toloba la vérité s'il y a réparé il faut à réparer atala na sima na ye mabe nini oya sala bato oui bolamo sala bato oui mais faut ce qu'on compte ce qu'on moni eloko mo ils ont résisté car c'est qu'il y a quelque chose là dedans au moins appelle pour muto akoti pe na sa mabele akoti pe na ba problème na sa mabele oui mais soit fongoli motema po avant kende Congo na yokaka kenda ki na église ya prophète Dodi Emmanuel Dodi ya biki sakabato kuna bat bayaka na baka ebele mais akendaki basambeli po na ya zo ki guérison de ak États-Unis ya ki États-Unis nde maladie bandaki kuna siko prière oyo basalaki wana nzamba yokaki yango te donc c'est ça ngelo konga na koloba parce que ba rumeur ezobima oh asala bato mabe est-ce ko kabatu asala boye na boye mais il y a peu de réaction ya bato ba témoignage ya bato bien bazoloba asa mutu malamu akabaka azalaka bien na bato et tout en tout cas vraiment ba témoignage na ya malamu pe eza ebele ya mabe ezali pe meza mokie siko loko o mutu ko sala na vie luka na loyeba soko zobala te luka nzambe pourquoi na obala te soko zobota te osaka nzambe kangolanga pesa ko bota te nzambe na lingi na yeba pourquoi na obota te nzambe olakisa yo ozobota te parce que
ozozwa musala te parce que tu as fait ça, parce que mutu boya bloqué yo, parce que osala ki boye, parce qu'il faut faire ça. Nzambe a orientaka bato soki ozoluka nzambe. Même lui-même dans sa Bible, il a dit passage en baloba sousuni. Nzambe il se manifeste à tous ceux qui le cherchent. Oui. Il se manifeste, oui, à tous ceux qui le cherchent. Il a dit, fais confiance, confie-toi à l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Mets à lui sa confiance et il agira. Oui. Oui. Et fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Banda koyebi sanzambe, naka oyo, nzambe nangai. Pourquoi? Oui, ce qui a koko sambela te, famille na eza. Papa Patrick abalaka. Bomoni photo. Oyo wana ya mwasi ne ya kitoko abalaka awa en Afrique du Sud. Mwasi on peut na bien. Abalaka. Siko na minute o mwasi wana azawapi. Bakabwana ngana bino toyebite. Ça fait mal. Omoni izana biloko musu omonaka na réseaux sociaux. Muto yebite. Mais ce que mutu oyo yo oyebi, omona ye akomi santé ekomi ko se détériorer. Babenga baloba bongo ekomi ko se nzambe na ba anglais to zala ngona mboka o ba mot mususu français comme okima comprenez moi ce bilo mususu na français nazolo ba bien te bo comprendre ekimina français na anglais et sangani donc soko bimi libanda olobi anglais ozongi bosoli anglais ozonga bo lingana na français complication na ba problème na ba stress na ba fin du mois futanda kusala bo ezonga bo donc bo comprendre s'il vous plaît. Donc santé est comme que c'est détérioré. Bien. Oui, c'est ça. Donc est comme que c'est dégradé quoi. Donc ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et là on a encore loba. Ce qui message comme la Patrick, ngana yeba na ko ba Patrick Magnor. Na sali émission oyo na motema ko soa na motema ko saigner parce que c'est une personne ngana yeba na solola na yeba ndenge azaka mbinga mobali munene tala libumu tala bogar azaka na agence na ye ya fret anota mon ami tukane ya bien ya cher mais lelo a commencé ngali sungi pa bato bo sunga ngai azoko quand même olobate yomba lobi tout est vanité santé oyo soko za na pe mo fele en tout cas ko hésiter te. Il y a un souffle de vie oyo zamba pesa biso gratuit to sombela ngo le côté to futela ngo le côté faut ko kumisa nzambe en tout cas so lali o la muki o tambola bien ozolia ozolata osala mouvement na maboko ezana bato mususu na minute oyo ayebisa nzambe soka na lamuki na te tamboli kaka nzambe na yebite lori na opesa yo mutu musu alobi nzambe soki kaka liboko na ngai ekomi kobouge nzambe na yebite mais yo lamuki na tongo liboko ebouge miso ezotala monoko ezoloba nyonso everything is normal mais po pesa ka nzambe merci okoka te tala papa Patrick mobali je vous dis mais tala lelo santé yon balobaka tout est vanité to yebaka mabe oto sala lelo lobby et rattraper biso attends le bosali mutu mo mabe obi a osala lelo côté leki mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu as créé dans le cœur de la personne. Tu ne sais pas. Au foot en haut les lobby plus tard tu le payeras. C'est ça. Et attends yeux et qu'on rattraper banana yo. Voilà. Merci, je suis pratiquement à la fin. J'espère que message comme papa Patrick Zamba Sungaye na ba prière na bino Zambe vraiment abattre les tous en pour tout monde Patrick Magnor ongana yebi na Jobura Mobimba ayeba ni na Afrique du Sud abayebi mais non c'est un peu bandeko na ye ba camarade na ye
en tout cas na otanga na ba kombo te mais ba yebi mangam nazo loba aza mutu abatu Patrick Manyor mbozo mona wana aza mutu abatu mais nazo comprendre est-ce que lisungi pe abatu Joburg ezokoma est-ce que ezokoma na boyeka kotanga ba kombo ba prêtre baza na mboko ba prêtre boza na mboko bosunga papa Patrick Manyor ba prêtre boza wapi bosunga ye bosunga ya za muninga na bino bozala na ye boduma na ye bosunga ye malgré mabe mais bosunga ye. Donc c'est ça, je suis pratiquement à la fin. Merci beaucoup, je vous retrouve next time. Bye.